nzokanda to koza ministre état de droit et lobby que soko za ina conflit na moto yo koki ko se rendre justice te ba procédure ezali ministre provincial wana oyo eza garde corps et c'est plus grave normalement esenga qui était à démissionner na bamboka mosusu ezalaka boko soki basuspendre ye pa gouverneur eza bamesure moko même ya kosauve image ya mboka l'état na biso aza kosunga peuple te esengeli ete police armée moto oyo baza kokotisa aza moto aza na bomoto ezala te bato bayaka azalaka kulu na bakomisi ye policier parce que nayebi situation wana aza mwana matete nayebi ndenge nini ba jeune mususu yebaka azalaka kulu na omoni akomi policier moto aza na monduki il faut aza moto moko abanga problème na ezali moto akokanga eza citoyen malamu te mais ba policier comme même ba citoyen modèle baza kokembisa bango soki otali bien ba crime ebele ezalaka des fois minduki eutaka kaka na ba policier bato bakotelaka bango na bandako. Allô kaya wa santé eza misunga ah katelinga lingala pour la santé à mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela moto lingala te ezali mitwe de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mpe kormia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site FM moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Globalement, vrai débat ezali, est-ce que Ndeko Kabila y a solo alingi à la candidat parce qu'il faut croire en la démocratie, parce qu'alingi a kota na ba élection ezali démocratique. Globalement, ngo ana mais ali boso ezali tango ya alingi à la candidat. Est-ce que ça ko planifier te H bongola mode de scrutin il y a président de la République a comme kozala élu na niveau ya parlement. C'est-à-dire, élongo à niveau à peuple directement et comme un suffrage universel indirect. C'est-à-dire, comme à élire y a un parlement, assemblée nationale, sénat et assemblée provinciale. Est-ce que Makanisina est Zawana? Vrai débat, ngo ana photo mituna. Ce qui est Zawana ndi kozana. Qui est Zawana photo eba déjà kazako kende na nzela ya ko violer mobeko likondi na biso na esprit na yango. O elingi était président fois na légitimité à makasi. Parce que le peuple congolais, de manière générale, Tolingi plutôt tozongisande 2 tours. Parce que moni un tour, ils ont risqué que ça que le président ça élu na coin mon conjo quand 2 tours et ça là que il faut ça na majorité, na légitimité à makasi. Donc loko la bicho, ba congolais ceux qui to moni que moi nungu ezali ndeti moi plan on ezali, il faut déjà tomi bongisa. Vrai débat ngwana tomi bongisa ndenge ni to ko empêcher malgré que ça une majorité on a mis fabriqué là. Pour que révision constitutionnelle et ça la mate n'andenge kazala élu au second degré parce qu'on est koza ko boma démocratie. Si ko yo maître Steve Kivota et loko nini o yo ko proposer o ko empêcher changement ya mode ya scrutin ya élection awa na Congo démocratique. Et sengeli ba patriote nyonso ba sangana
pour na mais la révision wana parce que ça ko violer mibe ko esprit na biso. Il faut congolais à telema. Bato nyonso ba moni ete mboka na biso ko zonga simate ko koma dictature te, il faut to benda mato ina ba député. Et que moko ba ko sala eloko wana to considérer comme si ba sali coup d'état, il faut peuple à telema. Donc débat liboso yango wana au lieu que to kende kota so ndeko kabia ko za candidat tota d'abord alinga zonga ndenge nini. Yami balé. Est-ce qu'alinga zonga ya solo na ba élection démocratique tona hold up électoral na ndego et salamaki le 30 décembre 2018. Est-ce que le 30 décembre 2018 ba résultat et bima soit disant na ba flash disque. Ba résultat on a ba imposa ba to machine à voter. Ba résultat on a ba pesa en gros en vrac ba centre de compilation et ça mosalate. Centre de compilation et là ici koyo moto candidat tindi ba témoin pe baza ko calculer ba PV ba résultat ozwaki nyonso ane salima te. Lelo ndeko Félix Tshisekedi ba obaka zwa 7 millions ana province nini eza boni oyo bandundu boni kuna Kasai boni eyebani te. Donc problème il y a transparence. Est-ce que ndenge moko ndeko Félix Tshisekedi alobaki ndeko Joseph Kabila za ko maîtriser processus électoral pona cha pantin oya ko chauffer siège l'état a kozonga. Est-ce que ezali na stratégie wana hold up électoral nda za ko luka kozonga président? Félix Tshisekedi alobaka yango déjà. Aloba yango avant comme président hein? Aloba que ndeko Kabila na troisième scénario na ye à la Poutine azali kolinga ete a maîtriser toujours processus électoral comme ça kobimisa président moko oyo akozala pantin président na mosa na ye kozala que a chauffer les sièges abatela les sièges ti tango ya kozonga 5 ans après naza bilili yana na koki kopesa peut-être tango na koloba boye il faut lekisa yango ba mona yango malamu mingi ndenge yo alobi wana photo illustrer élément oyo bat ba mona yango biso tebi ke pantin wana Martin Fayulu muto ya kana yango na Sainte-Thérèse ebota kutu ba problème ebele te ndeko Félix Tshisekedi mutaza moto liboso akoloba yango donc azala un peu prophète donc prophète ya vina tokolobani troisième likambo yo ezali débat solo ezali ndeko Joseph Kabila aza kolinga kozonga candidat na système corrompu ya lelo to na système nini parce que biso tango na tangi malamu na moni ete système politique na biso tokoki ko définir yango sous forme à triangle omoni bayi politique soki bakomi na bokambi ya mboka basalelaka corruption na détournement ya badenier public nyonso wana mpo na bazwa misolo oyo ekoki kosala ete na ba élection ba corrompre peuple ba pesie mosolo papa social maman social ce qui est kokite ba ke ba corrompre ba structure électorale ba o ba publier ka ba résultat donc c'est ni na bazuzi pe suka ezani ni kobimisi ya biso ba institution illégitime o eza redevable te. Est-ce que toko casser système wana avant de que Joseph Kabila azonga candidat te? Parce que ce qui est to casser makambo ya corruption et que bato baza isu na mosolo ko yibate pona ko kende ko corrompre ba agents électoraux. Donc toko banga nani? Donc yo pe ozo ndima que Joseph Kabila a coquille sur le plan des droits ko postuler pe kozala élu président. Oui. Kozala élu président te. Akoki mobe kolikondi ezali même ngai te mobe kolikondi moto elobi yango parce que tango na landi bandeko bazali kozala contre na moni argument moko ya makasi te c'est mbata lobi c'est impossible omoni nazalaka na beaucoup de respect na professeur Mbata na kanisi ete awa l'essentiel na science ezalaka ba idée tango naza koloba bo eza contre yete la personne ba idée na lobinga na kolinga ki a contredire ngai mais na kanisi ete koza possible te parce que article 70 ya mobe kolikondi et lobi président de la République akoki ko exercer mandat moko kaka mandat moko renouvelable une fois ba lobi président de la République Njokande Joseph Kabila aza sous président de la République ta commis ancien président de la République donc mobe konabiso likondi epekisa moto moko te asala plus de 2 mandats na vie na ye epekisa moto aza président asala plus de 2 mandats yango wana mais soki les jours longwe 5 ans 10 ans après koki kozonga candidat eza différent na mobeko likondi aba américain na États-Unis
Dans les États-Unis, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Donc, tant que nul, et il y a moto, mon côté. Donc, ceux qui ont la présidence, ça a 2 mandats, tant que longo et sili, alibela ya vie na yo, okozonga kate. So sala moko. Soko sala moko, koki kozongo sali sous moko. Pe bango kutu baza plus dur. Ceux qui président azala en fonction à Koufito à Longwe, vice-président oyo azali wana. Ceux qui a sali 2 ans, a exercé pendant 2 ans mandat ya moningo a etikaki, etikali eka kobe mandat moko akosala. Donc ceux qui moto azala ki wana salaki 2 ans et que le vice-président yo sali 2 ans pa ekuna mandat la bango ya 4 ans. Alors otikaki ana mandat moko akosala. Na mobeko 22e amendement est clair. Voilà. Maître Steve qui voit ta te comprendre makambu yango ndenge ezokendele kasi lelo yo tozana makambu so ezotungisa opposition parlement vrai débat mosusu vrai débat mosusu ezali makambu ya parti politique. Ouais, pona biso toza kolinga que mboka na biso na likolo démocratie ezala mais na kati ya ba parti na biso démocratie ezate. Soki tozuka kaka non parce que ba parti na biso ekoma biloko ya bato okomona okeboy wana parti ya motoboy parti ya moto songolo parti ya moto mpaka nzoka nde na mibeko na biso parti ezalaka ya moto te ezalaka ya bato nyonso yango ba décision ezwamaka na congrès ici ko bato nyonso ba militant nyonso ba membre nyonso ya parti bazaka mais biso to bongola makambo parti ekoma ya moto exemple il y a Matata d'ailleurs, ils ont exemple effectivement à partir de Joseph Kabila PPRD. Oui, qu'on a mobé qu'on a bango, ba PCIE au bazo bengue initiateur, pouvoir y a qu'on nommé vice-président. Y est simple initiateur, le quoi akagazo makanisi. Alors qu'on nommé vice-président, le quoi on a parti na bango président. Poste wane zaka vacant non bachate. Donc vice-président alors qu'on nommé ende moto président. Pendant qu'il y a simple initiateur. Donc un président a élu par ba militant nyonso ba membre nyonso ya parti au moins ba commissaire PPRD et lo konaye njokande faut koyeba tango dans bi vrai débat yango wana parce que biso toza na posa koloba ke moto sala plus de 3 mandats te webi na France de 1958 tango basai mobe kona bango likondi ya sika tina 2008 ba mandat ezalaka limité te donc moto koke ko sala 4 mandats 5 mandats 6 mandats. Mais à ta président, mon côté, à Coca Cola plus de 2 mandats. Pour Nanini, parce que alternance, il y a solo et Bandakanaka, il y a parti politique. Ceux qui ont sali 10 ans comme président, déjà na parti, na yo, ils ont jeune oyo, ba komi na makasi, ba komi ba homme d'état, ba koui ko remplacer yo. Jacques Chirac, avant s'il sa mandat, na déjà Nicolas Sarkozy a ses pointaki. François Hollande, avant s'il sa mandat, Manuel Valls, Emmanuel Macron déjà ba émergeaki. Donc déjà ça comme on a que alternance à ba génération ça ko ça manakati à ba parti politique. Mais biso comme on a bato mosusu tina 40 ans 45 ans baza ko mi considéré comme étant bilingue na ba parti politique. Bazo tcha bango na ba structure à ba jeune. Mais jeune yo atayo mokotolo to yo ka ke ba jeune ezati na 77 ans. Te wana ezalaka ndenge ba extrapolation. Mais l'engé solo et c'est qu'il faut considérer qu'au-delà de 30 ans, il faut considérer les sous l'engete. Parce que biso déjà, tu commis déjà mes parents na ba âge. Non, tu as bilengete, ceux qui déjà commis pena bana, que ça les sous na elengete que c'est considéré comme étant elengé. Donc notre monde a président de la Ligue des jeunes, na 50 ans président de la Ligue des jeunes, ezali kobuka ngule. Eza bozoba. Parce que talaka ka yemo konde ko Kabila comme président à 29 ans. Pourquoi pas Batondeti Patrick Kanga Ouazali n'a plus de 30 ans, donc il est plus âgé que Joseph Kabila en 2009. Pourquoi il y a la potentiel candidat à la présidentialité pour ne pas perdre? Mais nous sommes parce que Kangi parti politique. Et ça, quand PPRD, la plupart des partis politiques, bato ba émergeakate, bato asikaba matakate. Parce qu'alternance à solo les akanakat, c'est un parti politique. Donc démocratie à solo, ce qui est l'ingéza en mboka. Il faut abandonner ba parti politique. Kasi na ba parti politique en lobby to comme un système ba béré à tozoye baté bolingi bosa la biso ba parti ya ba milice, bosa la biso ba parti politico militaire tozotanga. To moni na PPR de ba béré rouge. To moni na décidé même esika bozali.
babere vert bandeko na bino tomoni na Nojek ya Costa Mutamba babere vert baparti belebele botami ekomi na bato na kati wana bilenge ndeko Chibala pe bande kosala pe kuna baformation na IDPS Chibala bozobombela biso nini bino politique na kati ya baparti. Bon, omoni soki baparti politique ezali kolinga ete baorganize bilenge na bango atako baza kolatisa bango babere, il n'y a pas de problème. Mais le problème effectivement ndenge na betaka sete eza makambo ya mboka na biso tozali wapi bitumba nini esengeli tobunda. Lelo mboka na biso a majorité toza na bilenge. Lelo mboka na biso la majorité de Congolais bazali pauvres. Lelo mboka na biso malgré situation wana mabe tozali na nkita. Toza na posa bilenge oyo baza ko comprendre mboka situation nini tozali na yango. Pe bazali ko chama ele na bango a contribution pour na mboka ekende liboso. Toza na posa manipulation a ba jeune te. Toza na posa te bosala ba organiser ba jeune pour na ba soutenir bino personnellement. Omoni ba vrai débat ndenge makambo ba parti politique toza ko sala yango te. Lelo ba parti politique wana ekomi moto aye ache mosolo na bino nyonso esengeli bo soutenir yeso ki oza d'accord na eto longwe njoka ndeza akabongo te. Na parti politique okoki koza d'accord te na chef ya parti po za wana. D'ailleurs esengeli oza d'accord na ete pona na congrès tango ya lingia zonga comme président à parti yo po cha candidature. Mais nous soane ça makate. Bilengi olie to kotsa bango makanisi wana toza komema bango na bozoba parce que ce que ça otali bien bato ba bere wana nyonso basaka jalelo. Bato balobaka makambo mboka bazate. Yango wana totika distraction wana na ebite na ndimite ke décider bakoki kosa makambo wana na kanisi ete ezali ba distraction bilengi na biso lelo photo former bango pour na base ba bons électeurs pe base ba potentiel gouvernant ya mboka na biso tango balobaka que la jeunesse ezali espoir ya mboka ezalaka lisekite. Matondo mingi maître Steve to kei avant to simba mambo ba policier to kota mo mke na parlement opposition absent na mambo ezoleka ba commission yoti ko bima awa di commission na ba poste ya opposition ezaka vide bozokende à l'ordre dispersé siko boko kamba mboka ndenge nini déjà hold up électoral bolobi salama. Mais lelo yo tozalaki na bino na conférence bobaki ke Martin Fayulu aza lokola mama oyo bayibaka mwana aboyi mobulu atiki mwana ebiki mwana ko reconnaître bo mama na ye kasi pona nini te kotika opposition yango esangana ekende na ba commission kuna na Assemblée nationale. D'abord biso ya solo tozali résistance tozali opposition te pe ami balé omoni solution à solo pour na mboka na biso ndenge la komaki yango d'ailleurs na article na ngawana ezali to reconnaître que tozali na crise parce que ebi mauvaise décision moto akoki kozwa soki azali na crise ezali ya ko ignorer kazali na crise tango toza ko ignorer yango crise ekomata se komata omoni ndenge oyokaki ndeko Shadari ye moko asali aveu na Lubumbashi alobi que tozali na régime FCC cache ezali régime ya impunité tozali ko normaliser corruption ya banda ko loba bongo akanisa ko attaquer seulement président proclamé donc na UDPS nzokande bango pe baza na gouvernement premier ministre ya bango donc ye moko asali aveu alakisi que régime na bango baza ko normaliser corruption parce que soki makambo 15 millions hier président proclamé à Zakosa et le côté bongo premier ministre à Salini. Azaï moto FCC. Voilà crise comment est-ce que Zouaka en pleure. Ce qui bazaï pour reconnaître biso solution à l'élo c'est vrai Zaïba et ça ba commission en terre. C'est vide dans ça. Problème ezali est-ce que mboka na biso à chaque fois qu'il y a une élection ezalaka faut ba institution ana ba contester yango. Est-ce que tokoki ko lobate que totika makambo oyo totika peuple a votaka ya solo si oke ba député na bino ya opposition bo lingi bo benga opposition te ba député na bino ya résistance ba kondima penza ko tika ba siège wana ba bima po ba ko bima na bango te
c'est que beaucoup de sabon quand totikala kosenga bango babima te bon. parce que toyebi que bango bazala ya solo élu ezali majorité à FCC moto ezala fabriqué coordonnateur oyo akosisa mandat na ye na lamuka alobaka yango avant baélection que FCC azali kopréparé bazwa plus de 350 députés yango toza komona lelo donc ezala majorité fabriqué oyo biso bazala ya solo élu tolingai tozala badéputé koleka boye toyebi ke bandeko wana seuil oyo batya toyebi ke seuil lelo ata liste ya koloba tala baliste baparti atenia seuil ta baoyo atenia te tala bavoi na bango emonana te faut to éviter ke makambo ya bongo ese répété tozala na malumalu tokritika ye asala bozobo asala ngoi molunda asali bozobo asali lelo nanga lobi moto mosusu lisusu fo ya moko tovanda tomituna tolingi ya solo tozala na démocratie tozala na dictature oyo moto moko aza na capacité ya koinfluencer baélection du sommet jusqu'à la base oyo emonaki élection provinciale résultat nango balobaki efa ezala mokolo mosusu me babimisa yango mokolo ya présidentielle ekoki kosala mabongo bongo oza komona bricolage oza komona ke bato baza kofabrike barésultat me biso bascandale ya bongo eza koleka biso toza koluka kokipe baprésidence ya bacommission banini lelo solution ezali oyo président légitimement élu Martin Fayulu apesa plan de sortie de crise alobi il faut tota ndenge nini kobongola makambo na cour constitutionnelle mpona kozwa bazuzi oyo esengeli mais lokwa bino boboyaka esengeli tobongola seni esengeli tobongola baforce de sécurité ezala neutre au lieu ke penché esengeli ete to lutter contre la corruption parce que corruption nde esalaka ke mosolo wana bacorrompre bato wana esengeli to veiller sur badroit humain ezala te na bacampagne baempêche baninga mosusu ya kobattre campagne bakiti na avion boye bapekisi nyonso wana bango mpona baganie temps ebi ke ndeko shadari ye atikala kozwa ata temps ya blocage te mais malheureusement azala confondu congolais apesa ye bavoi te apesa ye tellement bavoi moke ke moye babetela ye match ezalaki te ti baye kobeta bale ndenge babetaki wana kosala badile matondo mingi kasi ntango ozolobaka bino bozalaka opposition te mboka oyo ekotambola sans opposition bozotya yango même mboka d'abord eza kotambola sans vraie majorité ntango vraie majorité ezali te boni bolingi opposition ya vrai ezala biso tozali résistance parce que toza koconsidérer que scandale esalamaki soki scandale oyo tobongisi yango te makambo nyonso bakosala ekoriske kende nulle part parce que lelo ndeko Félix Tshisekedi akolinga komatisa budget ya mboka na 10 milliards plus ou moins 9 milliards en ressources propres mosolo wana avant zwango esengeli ete atelemela bato basalaka corruption déjà makambo ya 15 milliards kokoka korésoudre te parce que entre autres bato bayebi ke ye moko abima na ndenga mayuya mais soki ya solo lelo ekomi ke moto ozali mokambi ya mboka oyebi ke kaka peuple moto apesanga confiance okozala na force moko incroyable yango na biso toyebi soki scandale oyo totiki yango boye chaque 5 ans ekozalaka banon élu moto bakokambaka mboka moye kende liboso eza te bilenge ebele plus ou moins 2 millions bakokotaka na marché l'emploi misala eza te combien de chômeurs tokomi na bango moto tangi kelasi baparents nao bafournir baeffort bafuti kelasi ti okomi na université aussi isi kelasi misala eza te mayele nyonso oyo ozwaki na kelasi esili yo mpe na moto par manque de pratique par manque ya mosala c'est anormal yango bato ya bongo bakokoma badélinquant bakokoma bakuluna bakokoma bacriminel lelo maître Steve mambo ezoleka na kin depuis lundi semaine au 4 ozali bato bakufi misatu na ba erreur ya ba élément ya la police nationale congolaise lundi babomi wewa mardi babomi wewa mercredi babomi AG ya centre de santé Vijana ya commune ya Lingwala boyambisa mwana ndenge nini pe bokoki koloba nini na makambo yo insécurité oyo population commune d'abord na ko présenter ba sincère condoléances na ngai na ba famille nyonso ba perdre bateau na ba bavure wana ya la police na kanisi ete makambo na lobaka ngo mbula na mbula eza kaka ba policier te ba militaire te mais ali bato nyonso oyo bazali na mwa ndambo ya parcelle ya pouvoir c'est-à-dire mingi ba agent ya l'état omoni
l'état na biso aza kosunga peuple te na bamboka mosusu moto soki aza na mwa ndambo ya parcelle ya pouvoir aza moto soki asali mbeba basanctionnaka ye makasi ke citoyen ordinaire mais na mboka na biso ekoma moto soki aza na parcelle ya pouvoir alingi abuse na yango voilà. Soki non seulement ça mais ezali que azali na mwa pouvoir ya kobloke yo maison commerciale na yo azali na monduki azali moto aza na monduki il faut aza moto moko abanga omoni bango mibeko na bango ezalaka strict problème na ye ezali moto akokanga eza citoyen malamu te mais bapolisier koma même bacitoyen modèle baza kokembisa bango soki otali bien bacrime ebele ezalaka des fois minduki eutaka kaka na bapolisier ya bato bakotelaka bango na bandako nyonso wana entre autres pourquoi parce que misala loko ezali te bato mosusu badeversaka bango na la police au lieu barecruter bango avec rigueur balakisa bango sens de devoir basalaka yango te yango toza kokweya na babavure oyo yango wana fo toprofitaka na basituation mosusu mpona kosala bavrai réforme esengeli ete police armée moto oyo baza kokotisa aza moto aza na bomoto ezala te bato bayaka azalaka kulu na bakomisi ye policier parce que nayebi situation wana aza mwana matete nayebi ndenge nini bajeune mosusu oyebaka azalaka kulu na omoni akomi policier donc eza malamu te rigueur ezali te surtout na situation oyo oyo baza kobeta que ministre provincial wana oyo eza garde corps na ye c'est plus grave mais yango wana parce que selon bainformation oyo tozozwa utiliser conditionnel parce que source eza fiable te qui monsieur le ministre provincial Makambo Doli aurait acheté cette concession wana et c'est par la brutalité ya ba policier na etango bazo discuter na bato nde erreur et salami et comme il faut lelo yo to perdre ndeko âgé ya vijana ekozala non en dehors ya ngana kanisi ete makambo wana soki asombaki to te wana justice moto fo éclairer biso mais ngana kotala d'abord le fait que mutuko yo babadaki kosaela eza mutuka na ye en fonction pe garde corps azali garde corps soki policier batie garde corps aza ko servir rôle ne ezali garde corps a garder nzoto na yo comment est-ce que bakoki kokende soki intervention moni na kikino ezalaka bongo abonga na ki intervention to ke osala boye nzokanda to koza ministre état de droit elobi ke soki ozali na conflit na moto yo koki se rendre justice te ba procédure ezali wana soki naza koloba ngo eza parce que moralité ya ba homme politique moralité politique ezali te moto soki aza na mwa ndambo ya parcelle à pouvoir alobi ke il faut abuser nango eloko foto longola yango wana or nzokande soki omati na société c'est que pe ba responsabilité mati parce que bato ba kotala yo de se ba kotala yo na likolo place ozali et sengeli ozala exemplaire normalement esengaki ete a démissionner na bamboka mosusu ezalaka bongo rumeur ezaki bakangaki ye ba auditionner lobby na niveau ya haute cour militaire na ndolo je crois mais c'est ça le problème na yokaki yango effectivement que ba auditionner pendant que toki nano esika démissionner te parce que démission topé ceux qui va suspendre yé pas gouverneur et ça ba mesure moko même ya ko sauver image ya mboka si on mona moto azali na fonction bako sambisa ye na fonction et ça les makate tango kaka baninga mosu ba démissionnaka za ne fusque pour na image biso tozali toza tellement koluka ba poste ba avantage na biso que toza même ko bebisa image à l'état moto za ko représenter l'état bako sambisa ye non et sengeli était soki akozala suspendu te ye moko a démissionné comme ça soki akozala bako akite ye bako mona ete azali innocent bako zongisa ye na fonction na ye. Maître Steve tokomi na suka ya émission na biso mais la muka tozo ebate soki ezo exister kaka na terrain bozate muto boloba président nommé ye kama muto azo drainer masse azo kende partout bato bazo yamba ye ekomi contradictoire nde toyebaka ke ndeko Joseph Kabila soki akeye esika wana et aussi mbatembe opposant so bakeye simbi mais oya bino eza ke soki bato bana pouvoir
bakeye simbi bino bokende ezosimba te eza mpona Non, peut-être makambo lobby ils a engagé yo mais la mouke ils allient toujours au moins ba stratégie ils a qu'à niveau na niveau makambo mosusu pendenge ba baka le bien mal acquis ne profite jamais les loto komona yango la mouka a tchaki déjà na mis sa plan de sortie de crise donc au la bato wana soki ba ko continuer toujours kozala contre le peuple ça le ba crise soki ba ko continuer ko gouverner dans le défi na ebisaki yo na ebandeli na obi erreur ya makasi o moto akoki kosala ezali que tango azali na crise ezali ya kowangana ki azali na kati ya crise nde crise ekomata ndeko Félix Tshisekedi azwi lelo bokambi ya mboka na ndenge azwi yango na deal akomi koluka mpe kogouverner par défi ndenge biso tobandaki kolobela bandeko Kabila c'est tout à fait normal mais malheureusement il faut tozalaka na sens ya histoire soki otrahir peuple suka okofuta sala manche bokota manche ya CLC esimba te esali ke edimine lisubino donc cote bato bacomprendre ke bato balingi bino te omoni marche ya CLC ezalaki marche ya CLC d'ailleurs bango moko toyokanaki bapesaki biso information ete baitinéraire ekozala mibale tobandi na boulevard Kimbuta ti na Triomphal mpe tobandi na Kitambo magasin ti Triomphal bango moko na dernière minute babongoli ekomi 20 itinéraire bon déjà ezalaki pasi bamilitant na biso ebele oyo bazwaki baitinéraire ya liboso base conforme mais bato bazalaki wana l'essentiel ezalaki marche ya lamuka te ezalaki ya CLC lamuka te akotaki yango te tolobaki toza koappuye yango pourquoi parce que lamuka na convention na biso le 27 avril parmi baobjectif tolobaki tokolutter contre anti-valeur y compris corruption pe lisusu président légitimement élu Martin Fayulu na plan de sortie des crises parmi biloko alobaki il faut tobongola to lutter contre yango pona na ba élection anticipée za la réellement démocratique ezali makambo ya corruption na yebisaki yango donc tango CLC ezali société civile baye ko rejoindre na biso na makanisi tobaki tocha bango maboko to senga ba militant ya biso bakolinga batambola na bango donc eloko ya ko trouver lango anormal ezali société civile bato kutu baza ko comprendre te que biso la muka tango toza ko télébe la corruption elingi koloba que toza ko appuyer CLC elingi koloba que même biso mokoto ko récupérer pouvoir na biso CLC soki akomi ko télébe la biso na makambo ya corruption to ko appuyer to ko sepela donc ezali risque o tozwaki ya ko télébe la corruption elingi kolakisa que toza ba républicain Jean-Pierre Bemba Mandezo esili aucune activité d'envergure nini ezoleka te bon nakanisi ete moto na moto azali na manière na ya komona mandat na ye au moins na mandat na ye tomonaki ete basali communiqué à lutte contre la Ecuador Fomozito maininio akoki kosala mpona ya kotelemisa effectivement bendele ya lamuka sengeli nakanisi ete basemaine oyo sengeli ete déjà kota parce que mois de novembre esengelaki ete ezala premier mois ya mandat na ye matondo mingi maître Steve Kivuata liloba suka bandeko nyonso bazolanda soki pe possibilité ya opesa numéro ya contact eza opesi bandeko biso tozali na nouvel élan tozali na kati ya lamuka tozali ya solo koluka ete tobunda mpona mboka na biso démocratie evanda mpona mboka na biso ezala ya solo république mpona mboka na biso ezala ya solo état de droit tozali kobunda parce que tomoni ete soki tozali démocratie te tozali république te tozali état de droit te moyen kita na biso congolais nyonso a bénéficier nango ekozala te yango wana bandeko bakolinga kobunda na biso elongo surtout na kati ya nouvel élan bakoki kocontacte nga na numéro 081 18 98 250 081 18 98 250 tango bokoya na nouvel élan toza kobunda ete militant na biso nyonso azala formé ayeba mboka biso eza makambo ya baberet rouge vert jaune violette biso ezali makambo ya bilenge oyo esengeli bayeba ekolo parce que biso ezali démocratie biso to ekozala parti oyo alternance ya bagénération ekozala oyo bampaka bakonganzamaka te mpona kobloke accession ya bajeune na bokambi ya mboka
tosengi bino boya tobundela ekolo. Matondo mingi ezalaki bongo maître Steve Kivuata, secrétaire général, a dit intérim ya nouvel élan parti cher ya Adolphe Mozito Fumumpa. Ngana bino to komi vraiment souka, merci na Odette Lessa depuis Switzerland. La Megan, merci na Franck Stema et Disuka le top manager. Merci na grande équipe ya Africa Info, merci na Sia Moulex Aigle Noir, mon partenaire, merci na Banque Mondiale, na États-Unis, merci na Père Louis-Marie de Jésus na Paris, merci na Houston, na Newsland, en tout cas, boza penze belé, ba ebanso, bozali ko soutenir émission oyo, ngana bino tokutani, mbala sima, merci na Washi, oya sungi biso na prise de vie, tokutani mbala sima, bye. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Mon fils, pour ma santé. Misuna? Ah, okate lingala. Bandeko, misuna ezali kokatela moto lingala te. Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, bwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, CTF moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, twende. X-Bass, Marandura,